Voilà, chers internautes, Tindika Télévision. Tokutani Tongo Dali déjeuner matinal. Il y a Kamwasi Chilombo, les conseillers autoproclamés sans salaire, sans ordonnance du chef de l'État. Kamwasi Chilombo, Boya Malamu, Tongo Etani, Ndaina Bino Farafara, Tosolola. Na annonce ki bino lobby ke mokonza mboka azo kita Kenya et je vous confirme que na pokwa ya lobby vers 19h mokonza ketaki jana Kenya kuna esika masolo ezali masolo ya sommet oyo ezali en huis clos makama ko batama oyo on a ko souhaiter te makama ezali ya ko batama na lingi dans la poelele pourquoi bache yango ya ko batama ezalaki masuwe na ngati ngana sepelaki te sommet wana ezali ya ko batama toye bape makambo eza koleka nini yango esilaka te entre Rwanda, Uganda na RDC. Moko pe ba accord population yebaka. Poto moto zo bunda makambo, to bunda bitumba oyo to yebitina na ngote. Pourquoi sommet en huis clos? Pourquoi sommet en catimini? Tous en a besoin d'information. Mais toi aussi fuite. Nakati ya émission Bogoye ba fuite aux yeux za ndenge nini. Chers internautes, Jean-Marc Kabound Akabund Nalandi Lelo une information comme quoi les amis de Jean-Marc Kabound Akabound balongwe officiellement na UDPS. Pona bango balobi nini que UDPS e fouti Jean-Marc Kabound Akabound na monnaie de singe bitumba nyonso ya bundi ba effort nyonso o ya sali ba sacrifice nyonso ya sali IDPS ebisiye papa tobosane nyonso kende selon les amis. Voilà, donc on a là Dodan. OK, selon les amis ya Jean-Marc Kabound Akabound nde ba décider ndenge wana balongwa na bango na IDPS et ba promettre ba congolais balobi que au moment opportun Jean-Marc Kabound Akabound akoloba akoyebisa bino oyo yazo kanisa nini akosala dans les jours à venir. Ndezali déclaration ya les amis de Jean-Marc Kabound Akabound na yebite est-ce que message bango ba pesi akolongwa na IDPS et outie pa na yemoko Jean-Marc Kabound ou bien bango moko nde ba décider ndenge wana tokoyeba mikoleza koya. Cher internaute, lelo kaka na Kenya ma solo pesa kuna parce que ce jour le chef d'État dali à 48 heures, donc 2 jours à Rosala Kula. Lelo balo banda makamitali protocole d'accord relativement na makamitali agriculture, pêche et élevage. Yango son excellence Félix Tshisekedi Antoine Chilombo Mokwantombolo Béton a memi ministre des Affaires étrangères, a memi ministre il y a agriculture, a même na ministre il y a pêche et élevage. Parce que kuna ezali ba protocole d'accord lié na développement, lié na agriculture, pêche et élevage. Donc lelo ba ko banda masolo wana ba signer ba accord ba yo kan ndenge ni ba ko salela coopération gagnant RDC na Kenya. Lobinde suka ya masolo, lobinde dali makambo yo, masolo oyo beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Masolo etali ba conflit oyo za koleka na est, ba conflit, ba protocole d'accord oyo RDC et signé même avant Félix Tshisekedi Chilombo azala président de la République. Il y a eu déjà des accords, ba accord Musée Kabange Félix Tshisekedi. Toujours avec le Rwanda. Toujours avec le Rwanda. Nini si la kate, nini na ko batama na ba contrat oyo. Oyo boyoki sango te. Kagame na ko senga ba réfugiés islamiques aya ko loger bango na Goma. Aya zo benga Goma Rwanda. Il se cache beaucoup de choses hein, na makambo oyo. Natala ki documentaire sur internet ba touriste européen baye na Ituri, comment dirais-je, na Uvira
baza na territoire na biso e bazobenga ngo Rwanda na France 24 cher internaute nga moko nazotala mpe naza koyoka bakombo ya bamboka na biso bakombo koesere yango na Rwanda eza hasard te. Il se passe des choses sérieuses cher internaute tolamuka to comprendre nani makambo eza koleka ngai naza pour te pona sommet wana en huis clos. Chers internautes, botala nous arrivé à chef de l'État pour confirmer l'information. Ndega komaki na Kenya na pokwa et puis botala comment ba Congolais on a senga ki baya kwa mokonza mboka bayaki ba empêcher bango be bazela ki mokonza mboka tina suka pe bayemi banzembo toko kendete toko lalawa babo mabiso fachi beton ayoka botala ndenge mokonza mboka akitaki et puis na suka ya vidéo oyo bokozwa ba photo pe na arrivée ya chef de l'État depuis aéroport. Ce jeudi 7 avril 2022, en fin de journée, le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, a foulé le sol de la capitale kenyane Nairobi par l'aéroport international Jomo Kenyatta pour une visite de travail de 48 heures. Fréquentable et ouverte au monde, la République démocratique du Congo l'est depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. À la descente d'avion, il a été accueilli par Rachel Omano, ministre kenyan des Affaires étrangères, Joe Mushevu, ministre kenyan de l'Information, de la Communication et de la Jeunesse, et plusieurs personnalités congolaises, dont le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya et le professeur Serge Chibangu, mandataire spécial du chef de l'État. Dans la capitale kenyane, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'entretenir avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta sur des questions de coopération entre les deux nations. Et puis s'ensuivra la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est devant le chef d'État kenyan, président en exercice de cette organisation sous-régionale. C'est depuis mardi 29 mars 2022 que la RDC s'est ajoutée comme 7e pays membre de cette organisation aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie. Après la signature du livre d'or de l'aéroport Jomo Kenyatta, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur Highway Mombasa Road, direction Serena Hotel, où la communauté congolaise du Kenya a réservé un accueil très chaleureux au couple présidentiel. L'agenda du chef de l'État prévoit également la signature d'un accord de coopération entre Nairobi et Kinshasa dans le secteur de l'agriculture avant la tenue ce vendredi 8 avril d'un sommet en 4 tripartite à huis clos Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC qui sera sanctionné par un communiqué final. Voilà, chers internautes, vous venez de suivre le chef de l'État depuis Kenya pour une délégation et puis ma photo pour la calamité. Voilà donc rapidement, chers internautes, c'est dans le solo. Il y a Jean-Marc Kabunda Kabundo. Na ebisi bino to ebité ni neza koleka totali toyo ki nenge bande kona bango balobi parce que déclaration lelo balobi que en tout cas bango les amis de Jean-Marc Kabunda bango nyonso banongo IDPS ba rejoindre na bango Jean-Marc Kabunda Kabunda. Na ebité ba kota ki IDPS c'est pourquoi est-ce que ba kota ki IDPS pour na idéologie et Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais ba kota ki IDPS pour na Jean-Marc Kabunda Kabunda. Ngana ebike muto akoti IDPS ata bato baza pembeni ya bato soki bato wana balongwe en tout cas soko landaki ma idéologie il y a alternance il y a développement il y a progrès social et puis démocratie mutako longwa IDPS te akotikala na idéologie ya IDPS ata bato bakei IDPS ekotikala kaka eza idéologie et puis dans les combats il y a chaque combattant à l'anda soki comme kolanda bato moi je regrette mais tozela Jean-Marc Kabunda Kabunda akoloba nini dans les jours à venir par rapport au positionnement oyo les amis de Jean-Marc Kabunda bazui total et entre temps il y a quelques candidats dans l'Assemblée nationale
pour remplacer Jean-Marc Kabound dans le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, chers internautes, moi information, tout allez toper Sabino Lelo. Yangoana parce que ils allaient tongo faut pas quand même information voyez ba makamza koleka na RDC. Mais entre-temps, na ba information beaucoup rapidement, nazo comprendre te major wala ti tenir FRDC, mais il se dit ma belé na biso boyena nazo yebate azape à l'aise, aza ko solo vraiment en toute liberté. Na moni ka sokina 4 militaires to beta ba FRDC to ko isi bango chaos ki boye lisusu to ah soko tena no mutu ango na ba soldats za na bango ils a pas trop mais pourquoi aza ko continuer ko loba FRDC azo ke ko kangaiti bon to yebi makamango penda te makameza na est kuna c'est très compliqué mais to yo ka sous deuxième déclaration na ya sali po ya liboso botaki on a tindika botala pe ya mibale oyo avertir bi abia ko beta FRDC botana nana Toye lelo ezali ngai boyebi Major Willy Ngoma molobeli ya armée révolutionnaire congolaise. Toye pona nini? Toye kopesa bino lisusu ndimbola bomo mesano. Na maso bazali koleka awa na Rutshuru. Tango iso FRDC Nyatura FDLR bazali koya kotungisa biso. Toyebisa bino mikolo iso. Tosinyaki cessez les faits au tobenga na lingala bope misimandoki po ete toluka kimia pour la population na biso pour la mboka na biso toluka kimia biso nyoso mais tozali komona tango iso mbula matari ya Congo elingi kimia ti FRDC basangani na Nyatura na FDLR tongo malelo bayei kotumbola biso yango tobeti bango lolenge esengeli FRDC et palangani bon tabac. Ba palangani bon tabac. Tolakisi o to benga kana lingala bo pikiliki ya M23. To pikili ngbenbe pe to bengani bango babwaki mandoki yolela. Tozali kolokota mandoki bonguba, masasi bonguba, ba palangani bon tabac. Biso tozali ko continuer komi batela. Soki bakoya lisusu. Bokoyo kabino moko. Oya mbala oyo Ekoleka. Merci Nabino. Voilà, chers internautes, merci. Tokuta na el mususu boye. Oh, ils attendent ils allaient bon déjeuner. Donc matinal na cadre ya kopesa ba information ya tongo boye ba nini ezali koleka na RDC, nini ezali koleka na Congo. Chers internautes, c'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Na pesibino déjà bozo kene ma boulot boza ko bula boza partout bon on a quand même information à Tongo makameza ko leka na RDC donc to souhaiter bon séjour na chef de l'État Fachi Beton qui séjourne au Kenya pour 48 heures et bon séjour également na batunyo so ba accompagner chef de l'État entre autres Eric Nindu qui est le directeur il y a cellule il y a communication il y a président de la République ou il y a présidence de la République. Donc dans 48 heures, vous voyez nini eleki kuna na ba réunion ya wiklo o esalami na Kenya tokozanga te ko pesa bino ba information chers internautes. Merci na bino nyoso, merci na ba manuani na nyoso oyo bazali basi ya mayele, basi nyoso ya mayele actuellement bakomona bango ekomi banana manuani na nanko. Donc basi nyoso ya mayele, basi ya bwania bamanouani na nyonso to pesibino mbote ya kosakana te bozala toujours branché na tindika télévision bokotika la kozala déçu ata mokolo mokoti. Merci et à la prochaine. Voilà, chers internautes, na bosana ki koyebisa bino quelque chose. Toyokana ki na bino ki nazo ko bunda. Pour gouvernement asala nyonso asilisa dossier ya augmentation ya carburant na pompe pour ekomatisa prix il y a biloko nyonso na Kinshasa parce que biloko eza komata mais carburant il matina noté. Je vous informe déjà que c'est vendredi. Donc lelo prix na pompe eza komata. Le gouvernement a décidé ainsi. Alors pour comprendre inquiétude nanga ezalaki wapi. Bozela tokomona ensemble ngai na bino
ndenge bouleversement ezosala makala mingi te. Et basorcier nyonso ya république bako bima bako matisa biloko qui va contrôler les prix sur les marchés. Ça sera difficile. Et voilà inquiétude nanga ezalaki wana. Bopesa nga ba raison ebele bolobi partout biloko emati na poto tout ça, mais réalité ya poto na réalité awe ko kanite. Et bokomona ndenge bako finga. Bokomona ndenge bako critiquer. Et je vous dis ekozala mawa. On a regretté dans l'année formation que le gouvernement a accepté qu'on puisse augmenter les prix à l'essence. On a l'inga que le gouvernement a dit qu'on perdre. On a des taxes ou des pétroliers, des foutaka, des réduire, des diminuer. L'État a dit qu'on perdre pour prier. C'était ça mon souci. Mais enfin, le gouvernement a dit qu'on matisse sa prix à essence et tout à la suite, biso nabino. Tu vas pour défendre. Mais boss de la caca. Boyoka. Donc semaine prochaine, Bokoyoka. Et c'était pas mon souhait. Mais enfin, nabundi, naza nani. J'ai quelle qualité moi, comme moi si. Naza nani. Gouvernement exécutif. Naza ministre té. Naza député té. Naza ka mopandi sango ya pamba simple mutu. Mawatro. Mawatro. Ce jeudi 7 avril 2022, en fin de journée, le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, a foulé le sol de la capitale kenyane, Nairobi, par l'aéroport international Jomo Kenyatta pour une visite de travail de 48 heures. Fréquentable et ouverte au monde, la République démocratique du Congo l'est depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. À la descente d'avion, il a été accueilli par Rachel Omano, ministre kenyan des Affaires étrangères, Joey Mushevu, ministre kenyan de l'Information, de la Communication et de la Jeunesse, et plusieurs personnalités congolaises, dont le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya et le professeur Serge Chibangu, mandataire spécial du chef de l'État. Dans la capitale kenyane, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'entretenir avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta sur des questions de coopération entre les deux nations. Et puis s'ensuivra la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est devant le chef d'État kenyan, président en exercice de cette organisation sous-régionale. C'est depuis mardi 29 mars 2022 que la RDC s'est ajoutée comme 7e pays membre de cette organisation aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie. Après la signature du livre d'or de l'aéroport Jomo Kenyatta, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur Highway Mombasa Road, direction Serena Hotel, où la communauté congolaise du Kenya a réservé un accueil très chaleureux au couple présidentiel. L'agenda du chef de l'État prévoit également la signature d'un accord de coopération entre Nairobi et Kinshasa dans le secteur de l'agriculture avant la tenue ce vendredi 8 avril d'un sommet en 4 tripartites à huis clos, Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, qui sera sanctionné par un communiqué final.